émission oyo eza émission na bino bana. Merci, très bien papa Etienne, papa Bokilo, on a sipela trop, vraiment, on a sipela trop parce que vous allez toujours un bonjour téléspectateurs partout, Bozolanda Bisso, vraiment merci beaucoup parce que vous allez moko ya ba émission na bino show culturel au bolingaka trop, vous allez toujours wana pour informer bino. Le lenge kani culture en mboka na biso évolue toujours à la République démocratique du Congo. Donc na micro bozana ndeko na bino André Chitala, oyo asala la bino toujours musala bien. Pour que vous ayez toujours cultivé. Naïbisaka bino masolo ezaka na show culturel. Lelo nazana invité le spécial. Invité spécial mutu na Nzambe, mutu asala makambo ebele, abikisa milimo ya bato. Asala ba makambo ya ndenge na ndenge, pesa ba délivrance ya makasi, pesa ba prophétie. Donc mutu pe azo salela Nzambe na loyembo. Donc nazo yebisa bino ki ayemba ka pe kitoko, asala ka pe musala na ye bien. Aza toujours na kosalela Nzambe musala na ye. Yango lelo toza na ye pona ke tobeta masolo to découvrir masolo ezandenge nini. Vraiment papa Bokilo bon sila na moi lumière bien makambo ezala bien parce que nazo mona neti bazozwanga bien na Barumbu te bazozwanga bien te na Brazzaville. Vraiment il faut image ezala moi propre pour makambo ezala bien parce que lelo émission ezali émission moko ya kitoko batu nyonso bayeba makambo nini ezoleka na kati ya mboka na biso. Lelo na kozala na invité na biso nde komona ye frère Eli Loto Wimberg. Tokobeta na ye masolo po boyeba kombo na ye wana pe boyeba makambo na évolution ya musala na ye azosala boyeba pe miziko ya sika ocho bimisala biso tozomona lelo ezobeta partout et sali succès même Brazzaville, Gabon, Sénégal, Côte d'Ivoire, même en Europe mobimba babengi nga bayebisi nga mais show culturel yambela biso na prophète toyeba nanu nini vraiment ezoleka sima na ye. Parce que les autres comprendre que le Congo possible est cartonné partout. Il y a un tous na plateau, tu peux na ma solo et l'on peut découvrir. Il faut boza la wana. Donc bande konanga maluku boza déjà wana liboso ba écran na bino. Boza la zalande bo vanda ka moi ebele wana. Bolanda émission na bino parce que les lobo peut découvrir nini oyo musala nzambe asala ka toujours na musala na ye. Donc tu peux na ma solo mais à travers ya musala na ye tu peux découvrir pe banje mu mususu ezali. Tozana banje muneti oyo tozobenga mususu tombwama Yesu tozape lisusu na koina na pona nini. Donc nous sommes en découvrir en awa na émission ya show culturel mais nazongi na régie ba balancer biso na mwanzembo après na melana moi so pona mona moyen nini akotsa invité na nga c'est parti. Le Congo est convoité de tous. Na Congo, autoroute tongama na kati ya Congo, métro etambola na kati ya Congo, Congo mboka etonda bilaka minene. Congolais, soyez fiers de votre patrimoine. Un peuple fort, un peuple digne.
Le temps de faire semblant est dépassé. La cloche de l'éveil a sonné. Na mai ya Congo, chômage esila na kati ya Congo, bajene bakoma millionnaire na Congo, konso esila na kati ya Congo, barebele bakende mosika ya Congo, ebola esila na kati ya Congo, mopeto ekota na kati ya Congo. Prônons tous la paix, la sécurité et la stabilité de notre nation, le Congo. Peuple congolais, tokufi mingi na bitumba, épidémie epai, sala pe epai. Bana nyonso Congo tosimbana na loboko, ata bambonge bitumba mipepe toko ya teo, tokolonga 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 kati na Yesu yota salama, India Congo itafanikana, ni bienzeka mubogu mwani bienzeka o atandele kosimba o atandele o yota salama o banduku yangu ya Congo furahi na kuwakalimu jisanga jamwena Congo jikari pa wipi balunda ban yango tolobi c'est possible Nous voulons la paix et non la guerre au Congo. Cultivons l'amour et non la haine, peuple congolais. Na bolingo na nzambe, justice te salema pona peuple nyonso ya Congo. La justice élève une nation. La corruption, le détournement, l'injustice empêche une nation de se développer. asoda bafuta malamu na Congo, policier afuta malamu na Congo, magistrat afuta malamu na Congo, fonctionnaire afuta malamu na Congo. Nzambe ngolu na yo ekita likolo ya mboka oyo. Le Congo que tu as fait se prosterne devant toi pour te rendre gloire, ô Éternel, à cause de tes prodiges, Jésus-Christ. Très bien, merci Papa Ebokilo, Papa Etienne Bilongo, merci beaucoup. De retour sur ce plateau, là je vois mon ami depuis Afrique du Sud, Stéphane Mwanda Saka, et donc je vois aussi mon ami Junior Dada Timbes depuis Afrique du Sud. Vraiment, Naza Nabino toujours, parce que Naïba Kebino Goza Bato Gozo soutenir l'émission Nabino Choc culturel. Na Bossanité Venangaï Eric Kabongo depuis France. Maman Françoise depuis Suisse. Donc merci beaucoup. Naza toujours Nabino, parce que Bino Bato Goza la rapona que Choc culturel les alaka toujours dans mouvement. Nazo Kotsa déjà invité Nanga, parce que Naïbi Sakbino que Naza invité spécial. Naïbi Sakabino TV za radio TP to bomba kamwinda na sia mesate. Donc mwinda il faut za likolo a mesa pour lumière za la bato ba découvrir makamuni ezoleka. Na ko ça déjà invité to beta na ima solo. Bonjour Moussa Nanzambe. Bonjour Papa Laurent. Papa André. Papa André. Oui, merci beaucoup. Bonne santé. Santé za bien na komisi nzambe parce que azal za nzambe te. Dit de lobby, je fais toutes choses bonnes à son temps. Merci d'abord à Bino Dengue Saint-Esprit a inspiré Bino Bengangai. Très bien. Merci que vous dites ici pour la fois passée. Dengue dans une complication Koya. Très bien. Merci beaucoup la révérend pasteur Non Kabunjale ça. Papa Claude Kabunjale ça pasteur. Merci beaucoup, un grand travail. Ma première fois au Tiamakolo Awa. Oh, il y a un grand travail qui se fait en coulisses. Donc c'est excellent. Très bien. Comment on a ça la compte à Nzambe. La compte à Nzambe pour l'église, il y a la subvention.
L'église a une subvention. Normalement, l'État devait financer l'église. Mais si on est pasteur, Andimi a investi pour un compte à Moussala Nzambe. En tout cas, je suis très flatté comme on a Moussala ou Salemi Awa, pasteur Kabundu Alessa. Vraiment, Nzambe a Pambolaye. Très bien, merci Moussala Nzambe, vraiment. Je ne sais pas trop parce que comme on a eu Moussala Nzambe, nous avons dit que les aïeux bien parce que les autres ont remarqué que Bino Basala Nzambe, où il n'a pas comme belé, il y a un peu de bagavanze moi, na eba nze moi na izali, ko inana pona nini, to rebeta liso. On est qu'on reconnaître moninga, qu'on reconnaître mutu mususu et que ça la paix que yo au comme à niveau wana. Très bien. Tant que ozo n parce que oyo moninga za na yo za na ngote, moi yo comme à niveau na yezate. Na kanisi personnellement, pasteur Kabundu Alessa Ayebinga. Très bien. Ayebinga personnellement, ici, Gazaso Gabouna a s'est retrouvé que on décollaé. Alors, bah on va la kaba comportement alors que nous sommes les autres salima ils appellent le kumu nzambe. Ils appellent le kumu nzambe pour nzamba zo le kumu pour bana nzamba zo sika ko adorer et toza na lo la mi balete lo les aka moko. Et biso no stock ndeka pa nzambe nzambo to salela tozaka na patron na zaka moko. Alors il faut to sepela na oyo nzamba to sala na moninga, c'est très important. En tout cas, merci beaucoup vraiment Moussala Nzambe. Na ko rappeler batunyo surtout bazola na biso partout, même en Europe, même awa na mboka na ngai Congo, na Brazzaville, na Katsi. Donc nazana invité spécial ndé frère na biso Eli Loto Wimber otozo beta na yema solo azali Moussala Nzambe Wamberg donc azali Moussala Nzambe talaka ko mwana za makasi invité za ko mona biso awa ubie ozwango libanda mboka. Bon ndenge toza na Congo balma baya awa na kati ya famille moi ba race wana ezali alors nde ba kombo wana ezali na kati ya famille so moi ça. Jonathan Bokangelana pour toi le mois de tout réseau ya boyo sala bien que vraiment na lingina za la l'aise pour ça l'émission qui toko parce que nazalina invité spécial faut qui me za la pona ki makambo sala bien vraiment Moussala Nzambe toujours évoluer na émission pour moi na siko lelo actualité za na kati ya terrain na base ba question nous sont posées aux ala libre pour répondre. Oui, parce que nous sommes là pour répondre aux questions. Très bien. Bon, elle bosse là toujours banda. Vous faites les moi parcours na unke pour na bateau ya sika ba uto mona yo n'étendue que surtout à on a émission à choc culturel ou bête émission na moi parcours na unke pour tout développer na masolo mususu. Ouais, ngai naza pasteur prophète Eli na uti na est père spirituel nanga za centrafricain pasteur Kabundu Alessa Ayebie. Alors Charles Ketafio alors na fanda pe na République centrafricaine et puis naza consacré pasteur depuis 1996 et lelo yongo kakile ka ba année okomona ke to melima mukena musala yango ya Nzambe kokumisa Nzambe kosalela Nzambe. On a consacré pasteur na Est depuis 1996 et puis la cosa il a Nzambe bamboka mususu ti na Centrafrique ti toye awa pona ko sala ka musala ya ko gagner ba âme pona le kumu Nzambe. En tout cas très bien, merci beaucoup Papa Bokilo. Moi volume qui Papa Bokilo azawa. Papa Bokilo azawa oyo azana régie ngana benga ke papa bo abala mwana na ngai mwasi. Yango mona kana benga kaika toujours Papa Bokilo. Akokisa ba parti nyonso. Assista nyonso te. Tozaka na processus ya aussi ça makama mariage yango. Mais to benga kai déjà ka Papa Bokilo akisana na volume na régie pour na kete ba retour ça na hotel. Moussala Nzambe toujours continuer. Toyoki parcours na ndemo beti ndemo zaki na este ndemo yawa Moussala zo beta ma déjà. Et ozo sala Nzambe na. Ba victime ya guerre à est za biso. Très bien. Ma victime il y a un Rwandais contre RDC Zabiso. Très bien. Pour ngai baboma maman na ngai nazomona. Alors toi ma victime, il y a ma guerre à est, toi ma victime il y a ba kamebele.
Alors, tout à côté qu'on a de vivre, son mon azé banzembo ya Congo possible. Donc ils ont choc aux joies, et on le Te dit là on a ba choc était. Ils a excès à kofanda ko réfléchir et ça les que nzamba peut sur inspiration pour na mboka na yo. Très bien. Parce que tout le monde dit là, on ne croyait pas que le Congo et tu qu'on soit allié au toi na yango. Talaka a consacré pasteur en 1996. Mais la tika le compte alimentation na Congo te. Alimentation. Au compte de Konani. Pour tout ça qui n'a monté, biso na es aux alimentation. Alimentation. Ce qui m'a la zambati. Donc to melaka ma simba otika obo balimba. te so ko to bando karabilo ko za essentiel. Bukangi na bama puta bo tena mutu. Surtout tena vélo mango. Boko se retrouver peut-être la zamba moko boza peut-être 1 million 2 millions. Kata zamba. Tala siko. En tout cas, très bien, pasteur. Toujours évolué dans l'émission. Si vous avez le nom de Sala, vous allez, ceux qui n'entendent bien, vous allez prophète Élie. Prophète Élie. Vous allez dans l'église pénale. Naza Élie, mais ministère, Naza n'a ministère prophétique. Dans l'église, dans l'église, il y a un kambaka. Très bien. Vous allez dans l'église, il y a un sozo kambaka. Mais vous allez prophète dans l'église. Bon, Naza prophète, na sepela ba combo. Moi, je suis un frère wana. Na linga fort. Très bien. Voilà. Nous avons Moussakoli, il y a ministère. Vous allez Moussakoli à ministère. Mais dans le ministère, vous avez Kamba, si vous avez un peu, vous avez parce que je suis tout le temps Moussakoli. Azotika na service où il y a Zosala. Exactement. Mais vous si vous avez Moussakoli. Vous avez été à l'église où vous avez Kamba. Oui, papa, langa moli ma côté ça sur la théologie. Et après, dans côté na IPC, dans côté théologie dans Centrafrique. Alors, na sali ba théologie wana, bon, tu bien la formalité, même si aussi ici na faculté à droit, et que ça trop négligé les titres de thème, mais c'est important. Très bien. C'est important, mais na sali théologie, na papa na kosanga théologie, na sali théologie dans Centrafrique, na sali théologie dans IPC, peut-être ba licence à théologie même ça tout. Alors, côté wana mateya, ezade musala na ngai. Il faut qu'on respecte Basali Nanzambe. Les hommes de Dieu ne sont pas des petits messieurs. Très bien. Parce que aux âges général, on s'adresse à Basali Nanzambe, c'est comme si Batouka Papamba, on a aucun église. Les pasteurs, Bazana ba expertise dans Mutuna Bango. Très bien. Bazape na ba capacité, mais ba sepela na musala onzamba pesi bango basala. Ba envia ka ministère te, ba envia ka gouverneur te, ba envia ka général te. Yo à général mais pasteur à l'aise. Tant que vous à l'aise t'es na musala que général mais pasteur à l'aise. Mais tant que vous s'adresser na ba pasteur, ba sali na nzambe. À tous la pété à général, il faut s'adresser na limiemia. Vous s'adresser na ba pasteur t'es na aucune église. Non, ce ne sont pas des petits messieurs, bah ça va éducateurs et à masse. Bah ça va tout va gérer communauté. Parce que ba politicien belé va gérer communauté t'es. So, par exemple, on a pas un pasteur Claude Kabundjalesa, vous sentez, ayebi passe à Congolais awa. Nega yambara ba Congolais awa. Yem dazo ba passe à Congolais même koleka peut-être ba konzi mususu. Parce que nous gérons la il faut qu'on respecte bango. Bazo mériter respect. Na yoki ndenge ozolo ba ke ba pasteur bazo mériter respect, mais de l'autre côté les bino ba pasteur parce que ba pasteur mususu. Mais monsieur c'est la pasteur oui c'est ça donc wala to continue muke parce que nous muto minga na dimension na il na pesa moi mungo muke après tout zonge la masolo na biso parce que lelo ibino ba pasteur rôle ni bozana entre population na bino rôle ni bino bozana papa ya ko pela live sa tunyoso faut bo féliciter ba pasteur bato ba pasteur vivre na mabonza ba pasteur ba vivre na ba panier to sali au moins 4 mois église exactement. Mais ba pasteur bazo vivre. So que nanda ko ba pasteur kuta baza na bango bien. Mais ba mususu ba ndose na mona yeme pesa. Non, vous savez ba pasteur va vivre na mabonza te. Mabonza za combien? Mabonza za combien? Tu otali bien mabonza ne kota na l'église. Bato ba bénéficier na ngo ka bandimo ba ya ka l'église. Très bien. Ba on a bénéficier na ngo. Si ko ba pasteur bazo jouer rôle parce que tout le moment ba bonza te mais ba pasteur va vivre en alliance baza na ngo na Nzambe. Très bien. Alliance ndesa ba ngo ba vivre. Rôle ya pasteur na Congo, bi na Congo. Oui. Bazo jouer rôle munene. Ba pasteur parce que baza ba éducateur ya masse. Ba pasteur
baza bato oyo baosala ke Congo ezo ba citoyen bien ba pasteur baza bato baopesa culture congolaise epa ya bato baopesa mutu sens ya vie pose ya kovivre bato be ozomona mutu akwa église boye akomi na pose ya komiboma mais ntango akomi na église ayokima te ya pose ya komiboma esili ye ebele bayaka na église pose ya kobela poison mais ntango tokoteya bike soki omibomi okendeli felo ou bien soki omibomi eza solution te komona te ke soki omibomi mpo na susi bakundi yo ndoki opema mpo kotia mutu na se ya libulu bazipi mabele eza kopema te kopema ya solo eza kokufa na kati ya yesu alors babiloko ya nyonso ntango tote eza role munene paster azosala role munene. En tout cas, pasteur azosala role munene na kati ya population tozoévolue toujours na émission sikoyo mosala nzambe toza na base sikoyo ya likambo nga na bengeli yo kontenu ya nzembo na oyo obimisi Congo possible. Pourquoi likanisi wana ya Congo possible? Congo possible, c'est une façon de voir le Congo autrement. Pour ailleurs, na bamboke belé, même ceux qui vont mettre les Kamba Congo, car les Kamba passent. Et si qu'il y a passi, et si qu'il y a vivre, et si qu'il y a nini, alors, Nzembo Oyo, c'est une façon, il y a ça espoir na bateau. Bateau va désespérer. Batouba bon que Congo makamiko bongate non, c'est possible autoroute ezana Congo, c'est possible bateau de pêche ezana Congo. Papa artiste azana rôle munene artiste na rôle parce que au moni biso na Congo to na capacité ya komileisa ya komi mabele na biso ya Congo to na capacité ya komileisa biso wa congolais. Tu as la capacité ya koleisa ba voisin na biso. C'est ça la capacité ya Congo. Et c'est possible Congo ezananzalate. C'est possible ba jeune ba comme millionnaire na Congo. C'est possible alors rôle na biso ba musicien ba artiste tous contribuer na développement mboka à travers musique. Alors to une façon ko abi que makambo congolais zo vivre zo mériter ngote. Moni banzelo to nango awa. Franchement, papa André, banzela oza na mboka na biso congolais zo mérité yango te. Tozo mérité ba autoroute na mboko. Très bien. Tozo mérité congolais zo mérité vie ote après 60 ans d'indépendance. Congolais zo mérité te courant kendaka. Congolais zo mérité te maye kendaka, stabilité ya maye za la stable courant après indépendance. Voilà pourquoi contribution na biso ta ke bana na nzambe artiste alors à travers Nzembo tolobi Congo possible. En tout cas, à travers Nzembo Bolobi Congo possible, si on y est Nzembo na yo Congo possible. Ezali inspiration, tout ezali composition. Parce que na yebi que inspiration ezali bino koza bato inspiration. Voilà. Avant ça la Nzembo, faut Nzambe a inspiré nanu. O so inspiration pesa bien obimisi Nzembo. Mais lelo to moni obimisi Congo possible. Eza inspiration tout ezali composition. Bon, Naza, je m'interdis que tout la journaliste ces questions, parce que na tout n'y aura que, na kolanda Nzembo alo zo ka ondenge nini. Parce que ngana ko ba eza inspiration ou eza composition, mais mutu nenga zo ne pas juger. Ngana ba te Nzembo eza inspiration te, ou bien Nzembo eza composition te. Yo na nenga zo bilandela. Ko bi Nzembo eza inspiration. Nzembo eza composition. Yondo ko juger kana ebilanga ko baté très bien na ebitalo beza bato yo bazolanda na kolanda Nzembo Nzembo ko mabe Nzembo ko bien Nzembo kitoko te clip ngo lengi te alors mutu na mutu faut pesa mais pour nga na ebi o ezate mais mutu apesa na o yanga na bombi mutu na mutu apesa mais o ya yo bombi mais to saka côté wana lelo siko komona Nzembo osali mais na moni ke Nzembo wana bato mususu bayembi pe bayembi ka Congo na moni frère nani José Nzita que je salue en passant ayembi po na Nzembo ayembi Congo Nzembo na moni frère Mike Kalambai que je salue ayembi pe Nzembo wana mais na ko mona yo pe odiembeli pe ka côté moko wana parce que ndalingi na comprendre te ezali ba Nzembo esili bino bolingi bosala ka pona bomo na moya ko gaz to bolieka nyaka ya l'état yango nde il faut bosala bomo to ezandeni prophète. Merci beaucoup. Basali nyonso oyo bayembi banzembo wana napesi bango mbote ndeko Mike Kalambai to travailler na mingi to travailler na mingi je Nzita en tout cas mon frère prophète ela linga ko makasi so moni biso basakoli
to fungoli munoko to komi oloba. C'est-à-dire que la likolo bakabezo hein la lingala, je sais pas comment dire. C'est-à-dire la likolo, c'est-à-dire il y a quelque chose qui s'annonce. Tant que mo sakoli fungoli munoko. Pour biso to ba papa mbate ya basakoli. Te ko fanda boye to loba te mo sakoli fanda ka kine mais so boni mo sakoli abandi ko loba. Congo possible côté basali musu ba yembi côté ba yembi. C'est-à-dire il y a quelque chose qui s'annonce. Alors mon pépé wana oya ko résister talié. Sur le côté le mon pépé que Congo bongate talio. Très bien. Ça mon pépé. Ba tele mela ngote. Hôtel le mela ça très ezo tambola. Hôtel le mena nzela tra ko nyata yo. Alors tozo sepela mingi na banze mo so ba yembi mais ndé tozo insister pe unité nationale. Très bien. Au moins na katanze bona yembi tozali mboka moko. Tozali bota moko. Bokabwani ezala te totombola kita ya mboka toza mboka moko. Ngana linga baluba te. Ngana linga bangala te. Baswahili tribalisme de Québec. Na linga baswahili te. Non. Ce qui obimi lelo a okena ambassade ou okiti na aéroport ya Paris ou ya Bruxelles. Bakotu note ambassade oza passeport na yo oza nani? Bautuna oza passeport ba congolais. Babateke o passeport ba luba, o passeport ba ngala, o passeport ba swahili, o passeport ba tabandundu, o passeport ba Congo central. Ba yebika ke tu te présentes un congolais et siliwana. Très bien. Lelo o soko sili makila papa André. Aucun hôpital. Jamais ba makila ba opesa wa. Tamsu ba opesa makila ya est ya nord. Ba opesa makila ya mutu ya province mususu. Pourquoi? Parce que toza ba to mboka moko. C'est ça. Mboka unité nationale. Oyo mona congolais mona ndeko na yo. Tango mona congolais mona mutu makila na yo. En tout cas, pasteur, eza mena bato musu azolinga te mona ne abala mutu ekolo moko boye oyo nasepelaka na mutu musu azoboye meme ke mutu moko akofutela ndako na ye oyo bata promesse wana nalinga bango te yango nazosenga na bakonzi kobanda na président de la république tina bato nyonso bachef du quartier chef de riz sepela la mutu akotaka na bureau na yo po apesa ba idée ya kotonga mboka ko sepela te la mutu na ba pasteur na pesa mission na ba pasteur ko sepela te la mutu akotaka na bureau no pona funda ka bato mutu akotaka na bureau na yo etaki mokonzi ka pona kofunda bato azo empêcher yo osala makambo minene. Très bien. Donc ko sepela la mutu yo akotaka na bureau na yo soit na ndako na yo apesa ka mwa idée okingani kingana linga ka ote azo kota po aba no funda ka bato. Papa André, il faut totonga mboka oyo. Congo comme lokola naza artiste naza ivoirien te naza camerounais te je suis congolais. Congo comme lokola pays ya querelle. Pays ya dispute. Ole totonga mboka kako swana. Oh boye totonga mboka. Mboko oyo ya na posa etongama. Congolais za lokola biso ba congolais za ba politiciens biso ba congolais to comme lokola ba tumo baza na ndako moko mai za na kati ya ndako ole ba longola mai za na kati ya ndako mais bazo sona na yo mais bo longola mai za problème donc nyo sona za na cadre da koinana et puis il faut tout travailler c'est ça ta la passe leki na mboko ba tshela biso na nzembo ya koinana pona nini to landa na musala oyo musala nzambe prophète Eli asali après tokozonga juste après pour tout continuer ma solo papa Etienne na régie balancer biso na moi élément pour bato ba découvrir musala. C'est parti. Nyama salema po vivre na zamba Kongo biso bato to salema po to vivre na présence ya Nzambe na kotombolaka Yesu Kristo lokola kolo pe mokonzi pe mobikisi na biso wana Yesu akopesa yo esengo oyo mokili kobebisa yango te. Tombwama Yesu otombwama na yo tombwama Yesu tombwama na yo tombwama Jésus tombwama na yo tombwama Yesu tombwama na yo ya
yaya tombwama Jésus tombwama na yo tombwama Yesu tombwama na yo Jésus tombwama zwa lokumu yaya tombwama Yesu tombwama na yo Jésus nettoiement na yo tombwama Yesu tombwama na yo tombwama Jésus na ngai tombwama na vie na ngai Satana komi na suka mokonzi Yesu sono kembo tombwama Yesu yo tombwama na yo tombwama Yesu tombwama na yo batomboli tikeko biso totomboli. Voilà, merci, très bien, merci de retour sur ce plateau. Et là, je vois aussi Christine depuis Limité, puis je vois aussi Claire depuis Limité aussi. Zuma Mbongo, Mobali Angouya, vous en avez toujours à Wazasi ma caméra, vous contrôlez, et ça l'a bien boué, parce que vous savez, c'est toujours boué. Ça n'a jamais la zone de donc tu l'as lancé, bien que tout ce qui est pour y en a pas nini, mais la régie va être prêtée, à Tchélibiso Tomwama. Et l'autre monde, comment on a ça là? Pourquoi vous préférez qu'à Koyemba Tomwama? Alors, na scène ba chrétien no sobozo landa dimanche le 16 kende na église au tombola Yesu. Très bien. Kende na église siko sambelaka au tombola Yesu biso to na Kigoma 58 croisement Kigoma Bokassa na Prince Bokassa au leki Croix Rouge tokozala wana oyo alinga au tombola Yesu oyo epona au tombola Yesu. Parce que dimanche oyo biso nyonso ba chrétien na kati ya église na biso miso na biso ezala na trône nzambe tango to koyemba ba adoration couronné ko limwa couronné ko disparaître parce que Yesu ko tombwama et puis o eza nyonso ya mabe e ko koya na se ko tombola Yesu eza eloko malamu bango ba tomboli banganga biso to tomboli Jésus tombwama bango ba tomboli coutume biso to tomboli eza na bato ba lela via banganga eza na bato ba lela via lotoko. Donc, ce que Meli Masangate, alela ambiance. Il y a des alela diamba, alela cigarette, on zolo za pour paiement. Mais ils ont mis ça milinga na zolo, loko la tio de chapeau, parce qu'il y a diesel, ce qui n'est ni. Il y a des gens alela tumbaku. Donc, soit Meli, azana ma bouteille tumbaku, loko bouteille désinfectant. Donc, mouké ka tumbaku. Il y a des gens alela via ba kisi, kubo kila tuba mbasu. Yuzo bo kila moninga mbasu, c'est comme si on tika na mokilo pour la libéla. Kuliko tila moninga poison. Tout ça, autombo la vie à ma baie, koinana, haine, jalousie. Alors, on non, tombo la Yesu, tombo ma Jésus nangaye, tombo ma navi nangaye, Satana komi na suka, Satana komi na suka. Alors, faut Yesu tombo na mboka oyo. Et si Yesu tombo mi miracle zo salema. Et si Yesu tombo mi makamba bien zo salema. En tout cas, et si Nzamba Azali, soit Eska Yesu Azali, Atomwami, Makamunyo surtout, et que ça l'a bien. Omoni Eli na ba prophète ya Baal. Ba prophète ya Baal, ba beleli Baal, la Baal azo kitate tout ça. Mais tellement qu'il y a présence, il y a moto atombo la Nzamba Azaki wana. Moi Baal a répondre exact parce que Eli Azawana. Et si ka Eli Azali, Baal moi répondre exact. Or véritable Eli c'est Jésus. C'est-à-dire et si ka Yesu Azali. Parce que véritable Élie c'est Jésus, véritable David c'est Jésus. Et si Yesu azali, moye bala a agir, a sala makamune bondoki ezate. En tout cas, merci beaucoup. Les locaux de la musique congolaise, dans le salon d'Anzibino, au salon d'Anzambe, la yébité. Ni nous sommes quand même frère Nayo, bandeko na mususu bayembaka. Oyo bazo sala bienté na mosala bino la musique. Non, omoni, Bible ne juge point. Ko juge te pour ba juger ote. O so mona miso moninga tala no miso na yo. Batu baye baké musala nzambe na Congo. Batu basala ngona grâce. To vivre na ngolu ya nzambe. To zo Yesu appui na biso.
na ba pays mususu ba soutenir ba musiciens chrétiens. Très bien. Na ba pays mususu au moins tu musicien ba Congo. So na biso ba pelo dans ba pays mususu. O bazo benga biba na toyemba nzembo wana esa to tie Congo to tia mboka koma mboka na bango. On dit matin. Mais na mboka na biso awa nzembo ya Congo possible. Muto okipia kwa zate. Mais la pays mususu ka pene awa. Bazo contacter. Est-ce que tu peux venir chanter cette chanson là chez nous? Et otia Congo possible, otia mboka na biso possible. Vous mona pour tout ça parce que bah toi privilégié ministère et écriture arrêté. Na ministre na biso pe wana est-ce que il est vraiment du domaine? Ya koyeba ke koyeba passe ya artiste au côté studio. Au côté au sali ba clip. Au sali nyonso mo se retrouver nzembo au sali babiloko wana et kama na victoire 100 francs. 100 francs. Mais biso ba mususu yo toko ata conseil na ye toko biso ba mususu to sala musique pour la mbongo te. To sala ngo pour na kumisa nzambe. Mais ba mususu bazwa musique lokola musala na bango. Ba wana bazo souffrir. Pour nga bazwa musique comme ça. Musique eza esika na kumisa nzambe. Je le fais pour la gloire de Dieu. Très bien. Prophète na moi balaxi biso to za déjà na suka émission et Kasiko biso oui. Ngongé ko déjà. Ba le biblio ba bien ou la raté. Merci beaucoup. To za déjà na suka émission. Bilo ba suka tala caméra na bande ko na biso nyonso tout. Oyo balandio. Ah, on a Congo, na Brazzaville, Cameroun, Brésil, partout. Bazola na biso en Europe pe tout qui bangote. Oyo bis bangoni ni lo ba suka pe soit numéro de contact et à bureau na yo ezali pour na ke bato ba koza kosa na yo ba ko kutana yo na ndenge. Ya liboso na lobi so tangi livre ya 1 Samuel 17 verset 38 à 39. Ba yebisi David alata bilamba ya Saoul pour que ndobundisa Goliath. David aboya. Saoul abimisi elamba na bilate elamba nango kobundisa Goliath. David albite. David ameke elamba albi non. Na meseni nango te. Alongoli bilamba Saoul abi Saoul zo bilamba na yo. Na wata bilamba na ote na meseni nango te. David a se débarrassé na bilamba ya Saoul. Bilamba ya Saoul ezaneni eza via impudicité. Ya via moibi, via escroquerie, via diamba, via lotoko, via gene. Eza ilamba Saoul. Via détournement, ko détourner bon à l'état. Via corruption. Ezali elamba ya Saoul. Eza bien te pona mwana nzambe. Débarrasse-toi na elamba ya Saoul. Et ko sunga na vie. David aboya elamba ya Saoul. Alingi mutu moko azala Saoul. Azala David pardon. Azala David na émission oyo. Oboya bilamba ya Saoul atolata yango longola yango. Ya mibale nzembo ya Congo na yemba ki yango étant que congolais. Ceux qui te voyager par exemple dans pays moko Brazza, Côte d'Ivoire, ba présenter biso te que non pasteur moko outi lo laza awa. Balobaka ke pasteur outi Congo aza awa comme na kingani. À part que la pasteur toi ba patriote. Voilà pourquoi to yembi nzembo oyo Bible lobi na Genèse chapitre 12. Pour la Bible lobi Genèse chapitre 12, l'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays. Pays ezali lieu de naissance. Aïbisi Abraham de ta patrie. Patrie ezali bisika bakunda bakoko na yo. Congolais abotami na Paris na France bisika no so ba pays étranger. So botama kuza nationalité wana mboka wana ezali patrie na yo te. Eza pays na yo. Patrie na yo ezali bisika bakunda bakoko na yo. Donc la Congo. Biso ba mususu oyo to botami na Congo et puis Congo pe ezali patrie na biso. Pona silisa Esaïe 60 elobi boye. Pour l'amour de Sion, pour na bolingo ya Sion, je ne me tairai point. Ngala longoli Sion na tie Congo. Na lobi boye, pour l'amour du Congo, je ne me tairai point. Pour na bolingo ya Congo siko zali, kolbaka te qu'il faut président ye moko sala pour na Congo. Mutu nyonso sika ko se retrouver. Sala malam pour na Congo. Sala ndenge sengelo, les journalistes asa musana ye, gouverneur asa musana ye, pasteur asala musala na ye, mutura mutasala musala na ye, et osala ke Congo et kende liboso. Ko critiquer te que pasteur ayembi non, pasteur aza artiste. Pour dès que toté ya quand za artiste. Le basco pour la émission culturelle. Na mokuse. Émission oyo pasteur
zamba pambola ye ndenge apesi écriture place écriture s'exprimer parce que na mboka na biso ba toto sala mamba écriture toza ba ambassadeur alors pasteur zamba pambola puis émission oyo nzambe atombola yo et puis papa André oya kolinga bundisa wa kweya très bien et sika ba kotiela yo ba barrière wana et simbate hein choc culturel oyo ekende liboso et kota ba pays africain et kota na mitema ya bato émission oyo ya pona le kubo nzambe émission oyo pona le kubo bato te et tombo la culture chrétienne pe culture amboka nakoko sambela pona bato ngonga komi na suka mais na éviter okosala tango na police tata bokilo atika basambela Pabo kilo prophète azosenga asembela ya alinga prière mingi ata moi prière mukekaka Pabo kilo akosambela tombola maboko siko zali oyo landi émission oyo écriture naza musicien mais naza pasteur tombola maboko et si vous allez kanga miso na bonde la pona yo pour le sambo contribution mosala nzambe na vie na yo za important ana zaki na problème ya kobota ana zaki na problème ya humiliation wato kofinga peni na kotonga mais contribution à Eli na vie ya ana epesa mwana tombola ka maboko likolo loba kolo Yesu Kristo na ye pai na yo limbisa ngai naza moto ya masumu limbisa bandeko nanga ba congolais biso ba congolais toza bato ya masumu Yesu Kristo makila na Yesu Kristo elimbisa ngai zongela loba makila na Yesu Kristo elimbisa ngai Yesu Kristo salanga nkolu na bibena ba problème naza na yango na kombo na Yesu Kristo obateli kimena sambela pona yo Bible lobi na Luc 7 verset 14 Bible lobi Jésus toucha le cercueil indiko loba ke Yesu asimba kabisika ba problème ezali ndengo landi émission oyo ba problème esika ezali na vie na ndako na bino loboko na nzambe simba solution emonana kimye kota na vie na yo na kombo na Yesu Kristo amen kende le 16 na église le 16 oyo zala reconnaissant tika ingratitude nzambe mutasimba vie na yo yaka to sanzola nzambe ba adoration ko za na église kende na église siko sambelaka soko za l'église était au sepeli o esika soto sangana kana Kigoma yaka wana na commune Kinshasa troisièmement Kigoma Bokassa le 16 oyo malade o nini na mboka oyo ezokende kende na église Kigoma 58 troisièmement Kigoma Bokassa na commune Kinshasa. Oui. Merci beaucoup, vraiment merci, tout le merci parce que vous répondez à l'invitation à Bisso. Merci pour l'appel. Toujours et fidèles téléspectateurs, tous en souka émission déjà. Et na base ba mutu mususu ba mituni mais na choc tiré ba comment prier. Oui, oza émission la basala nzambe. Yo so mon prier et les cas ko mona ngone te lo spécialité. Donc nous ça la mission en wana. Moto simbi écriture eza nzambe. C'est ça. Ye mutu bi lobi au commencement Dieu créa le ciel. Voilà, grand artiste. Na pesi merci na fils Mukuta, na pesi merci na papi Lukusa, bato bana pasteur Claude Kabundu ça toujours. Na pesi merci na Diaka Kato. Na pesi merci na baono sku bazaki na caméra.